en avance que ngai lokola na boti na moto mobali oya boti malamu na banda na oya boti te po ndana yiso banda ka mwana liboso na lokola ye amona kinga maza bien sikoyo alobi soki na ye sisi oyo te na bota akolinga nga te ya bombi yango na ye koyebisanga na nsima lere nakomi na bana nazwa tout d'abord choc ntango nazwi choc wana bafamille balobi limbisa ye po kosi okomi deja na bana nalimbisi wana tovandi ti tokomi deja na mwana misato nasi nalimbisi me eye kosala ke na ndako kaka nde tovandaka na ye akoma kosala mosala ya butu asalaka butu azongaka na ntongo aye kolala sikoyo nde azongi na mosala alali te nde ayebisi na babi olalaki na mosala normalement soki oye na ndako na ntongo ifo olala quand même mpo osalaka butu me nazomona ye azolala te sikoyo bazotungisa ngaloba estce osalaka zosalaka te normalement moto oyo asalaka butu soki azongi na ntongo ifo alala yo ozolala te ozolalaka na mosala ya solo ou non tellement ke nazomona ye azolala te nabandi mwa kosala enquête lokola mama alors naye komona facture ya telefone ya biti eye cher sikoyo nabandi sikoyo koverifie banimero nini oyo nga nabengaki po facture ye nanga cher boye nabandi kobenga nimero wana moko na kati ya banimero wana ebele naye kotombe na nimero moko nabengi eza nimero ya mwasi natuni ye mama namoni nimero oyo na facture nanga ya biti bambala 5 nayebi te soki nabengaki nimero oyo po yango nde ezokoma soki 2 heures nazoyeba te soki otomeki na 2 heures soki oza nani ni atoninga libongo yo nani ngala toninga nayebi yo te eskizenga mpo nabengi namoni ka nimero na yo na facture ya biti mpo biti akomaka banimero nyonso banimero oyo obenaki sikoyo nga nayebisi na te namoni nimero ya nimero na yo na telefone na ngai anga mpe nayebi yo pe te nasalelaki mpe nimero te natuni na bi yo nani ayebisi alobi ngai tombo na nga ekole eza yango sikoyo oyebi nani yango na ndako oyo po nimero oyo ezala obenga yo obala ayebi nango azi mpe nabala te me naza na fiance sikoyo alati mo fiance na okombo na ye nani nde atangi kombo ya papa ya bana sikoyo oyebi moto oyo azobenga yo yalobi te alobi ngai eza na yeso alobi ngai naza mobali mwasi na ye adi ngai aza na mwasi te aza na mwasi te aparte ya wana nakangi ye azi nimero na ye naisi nabi aparte ya nimero oyebaka te ngai azalaka na mwasi so akosa yoki abala te azalaka na mwasi na ndako siko na kati nasi nabi nimero ya mwasi wana lere ya ye naisi boyebi kala omoni pourkui yo oyebisaka nga te olalaka na mosala namoni loko olalaka te mpona boa na kati yo te abana koma wana mwasi wana alobi na nga alobi ye alalaka awa makambo na ye nyonso mama bongo yo oza mwasi ya libala yo kokontrolaka mobali na oso soki akendaka mosala akendaka te yo kokontrola te po ndenge alalaka awa elakisaka teke aza na mwasi akendaka kosalaka bacourse na ye tovoyageaka na ye sikoyo yo oyebaka te ke place mobali akei yo verifie to oyebaka te na babutu bapendaka mobali mosusu aza na repo babengi to basalaka butu nga ye alalaka awa esalinga shok lere ya ye nayebisi ye nalobi omoni pourkui ye olalaka te ezali mpona tala nimero oyo alobi nanga ozwi naebisitaki nasengi facture sa biti mpo namoni facture ye cher nde na ndako nasololaka te naza na bakamarade te na facture ye cher nabandi koverifie banimero nini nga nabengaki mpo facture ye nanga cher boye yango moni ntina oyo nakangi mwasi nzoka ye na bate banimero yango eza na ba6 heures lere nga naza ya kolala ye abilango tumo avant ake na salon po chambre eza mwa mosika na salon abengi na telefone ya ndako tala esi na biponi na telefone ya ndako komtobenga ti bamatango tala lelo ozomona apartir mwasi wana kuna ayebaka ke ye aza nzoka na mwasi alomba ye akanga bisaka na ndako akende mpona sone ya kolakisa mwasi wana ke aza na atopaka ye isalaki basalaka na mwasi wana ke isale bayokana babalana boye na boye alakisa ye na bafamille sikoyo nzoka nde ye abombaka ye ke
azala na mwasi na ndako me mwasi wana aye otombokela ye yo kopesa ngokuzana mobali alibala boyina boye nde ye aye kokanga bisaka nafukami na biso na bi en tout cas ata soki nakangi yo na mwasi obima na ndako te okobekisa vi ya bana na yo mpe okoregrete mpe kosunga bana oyo oyo te akangi bisaka na ye akendeki mpo na soni lokola mpona akosaki ya bala te mpo bato wana bazali mwa serie te akangi bisaka na fami na ye na fami na nga tobongelaki ye po abima te sikoyo tozokuna mibali oyo bazosala balofundu ya bongo sikoyo basi oyo bazobengana mibali na ndako basi oyo baza bakomi lofundu na basi ya bien oyo bazoboya mibali babima mwa moke oyo question oyo tuni ngai yake mpona nini nazalaki kosala examen ya confiance mpe soki mabe nini ye amonaki mabe na ngai vraiment mabe na ngai ekozala kaka neti to bakoloba ke mpo nazomona claire te na bakolala na ye na bandaki mpenza koloba koloba da mosusu na koloba ye aza mwasi nakolala na mobali na mbeto soki nasimbi ye mobali aloba nasali batravaye trop na mosala elo mpenza na mwendi vraiment mosala nde mosala ezoka nde yauti kosala makambo na ndako azolemba basinya wana nyonso nga mwasi na ndako nafanda azako na koloba te oyo nga namoni na reproche eza na koloba wana nazali koloba na ntina yango nzambe alakisaki nga eprese na facture ntina oyo nalobaki yango emonani oyo nga nazofi reproche ezali kaka makelele ya koloba mpo nazali komona claire te. Siko banda akenda ça fait combien d'années banda akenda ko talibala ko banda akenda esala ba 3 ans. Donc mais moi si wana pe malgré bengaki ye moi si wana malgré bengaki ye bisika mobali ya batu mais les mobali aké ayambi kaka ba vandi na bango ayambi kaka na bango sikoyo esali après ba 3 ans de wana sikoyo mwana na yo bazaka na Kinshasa abengisi bango baye ake obandisa bango epa ya mwasi wana mwasi wana atomboki abengani bana wana nde esika ye papa bana na ngai mobali na nga asilikaki alobaki namoni oza mwasi mabe okoyo obengani bana na nga bauti na Kinshasa na regrete esali na banda na mwasi na nga donc oza mwasi mabe obengani bana na nga sikoyo aye koluka nga asenga nga pardon basali balobi ke oza mobali mabe parce obombaka nano mwasi na yo oyo ke oza na bana alimbisi na yo yango okosaki mwana ya misato po alimbisaki yo mais obandeli lisusu ozi obengaka bato na bafacture ya ndako heureusement facture wana eye cher mpo ya yebaki abandaki kosolola telefone te avérifie nde amoni numero eza yo moto bandaki kobenga na telefone ya ndako batongo yo bandaki kobenga eza mwasi place basekret binati sikoyo mpo na mutu oyo eza mayele ata payen na place wana akofuka maka ageno adi en tout cas lingisa ngai nasalaki nanu mabe liboso nabombaki yo mbala oyo nakoyoka soni mpo nasala yo mabe nasengi pardon mais lofundo yake malgré alimbisaki yo liboso obeni yango nga nazoloba na bacommunauté na biso estce na baleson neti ya boyi eza kaka basi baza mabe mpo basi bazobengana mibali na bandako tala na neti leson ya nga moko ata paye na place wana kosenga pardon mpo mwasi na yo officiel na leta na famille obebisi mbongo na yo kokakola te ya ebele bokoti bana mpe na miso ya nzambe bamariage tukosilisi na makango oyo obali ye te leta ayebi ye te ka mpo na somi okosaki yeke abala te moki azwa yo lokuta okota na yebi bana te oluki odetruit libala na yo na bana oyo baboti mpo lobi na lobi babima libanda batya bango bambeli lokola mboko oyo bazotyaka bana bambeli mpo yo osepelisa kaka mwasi wana eske makambo ya boye na bakommunauté na biso eske ezolobama te pourkui baongala benga nayokaki loba na mama loba nabengaki mpo nayokaki esalinga mpasi mpo elobeli ngaki biso sikoyo basi ya boye tovandi tokoka kobengana mibali na ndako te sikoyo mateya ya boye basi oyo bazobenganaka bazosalama te bongo biso bato oyo tokoka te nga nalobaka na vi na ngai ata mobali akatana likolo mobali nyonso azakaka mobali ezali comportement ya yo moko mwasi ya kochange mobali na yo kwanza
bongo soki mobali azali na ye modele ya bainfidélité soki obandisi ye ayoka te soki obandisi ye ayoka eske yo makambo ya boye na communauté kosuka wapi banda ye atika makambo wana akakoma na basi wana ngai te na uwelisa teke naki mambango na prouve ye nazwa mobali tobima na ye po aza kote nazi nanga tan po azalaki na pota nde mobali nanga banda na bokola bana est ce que na commune basi ya lofundu bakoza atie yo distance oyi tia distance alors okomaka awa te po yatia elandaka obiso bato ekokoka kosala makambo wana te est ce que bozolobela yango te ndenge nini mpo mibali wana boye bazwa baleson batika babati ya libanda bafanda na bandako kobokola bana po lobilobi bana batia bango bambeli te est ce que tokolobela yango pe te tema ozoloba yango olobi mpe bien mais obete biso lisolo te sukaki ndeni olimbisaki ye to azaka ya libanda azaka ya libanda ebo olimbisaki ye te po azaka ya libanda otuni question moko ya bien azaka ya libanda sikoyo abengisaki sikoyo bandeko na nga apenga bango pardon po mwasi wana kuna abengani bana na yo bautaka kinshasa abengani bango sikoyo ayini na lilie lisusu te aye kobenga bandeko na nga batelefone naza nasonga bolimbisi nafuta mande nazongela mwasi na nga bandeko na nga baaki aza mobali mabe sikoyo eske ezozonga na ndenge ya bolingo ozezaka mpona deception lokola ye abengani bana oza wana oza blesse yani boso kosambaka na makambo na ye po ayaka kobala yo otunaki ye ke obala ye alobi te ntango okomi na mwana oyo ya mibale ndenge aye koyebisa yo desite te abanaka azalaka na mwasi na mwasi aza na bana me bazala na kinshasa raison ye apesaka abombaka yango ezali parceke ngai nalingaka nalinga ye te soki ayisanga ti aza na bana ntango akomi na bana nde ayisanga verite wana bandeko na ye babandisi ye balobi na ye ke okombi mwasi wana likambo mingi yebisa ye likambo wana ayeba kozala na bana po bana oyo ya boti bayebake baza na bayaya na bango ye abandaki koluka tekniki nini ayebisanga alingaki na mingi aboyaki epenga noki na boya ye yango abombaka sikoyo aye koyebisanga amoni ke soki nakomi na zeli na kozala toujours ya ye po bana bakomi na kati nde aye koyebisanga nazwaka shok oyo nga nazwaka nayokaki soni na fami na nga po fami na nga batunaka ye awa yo ye kobala mwana na biso eske yo bala ye alobi te ozomona nazwaka shok wana fami alobi na nga ote boya ye tunaka ye alobi boye kosilisa boye nalingaki ye mingi amonaki akoboya nga boyeboye nalingisa ye nakomi na mwana mosusu asali lisusu eloko oyo alingaki akanisa peke likambo oyo nasalaki nabombaki ayebisa ta mwasi wana pardon soki mwasi na nga ati akanginga banda na yo kuna oyo aza mwasi na nga akoki koloba bongo alingai nga mingi esiko soni nde koisa ye iko na makambo ya boye tolobani mais sikoyo yo décision ezani parce que ye aza libanda azosenga azonga mais yo sikoyo olimbisi te omonike moye mpo ozala exemplaire eza te po soki ozalaki ke azongaki olimbisi ye opesi ye bacondition eza malamu mais yo obengani aza libanda na bana na ye sikoyo tokopesa conseil ndeni yo boyi koyamba ye azongi yo boyi koyamba ye nga nabengani ye te ye avalisi bandeko na nga alobi azonga sikoyo bandeko na nga balobi na nga eske akozonga wana na ndenge ya malamu bongo atuni ye ya ndenge ya malamu po bandeko na nga balobi kozonga wana eza lokolaka eza neti kaka panda ya bana wana lokola babengani bango yango azonga obie ezaki ayini mwasi wana apanda penzaki amoni ke mwasi wana moto abebisi vi na ye azonga penza na mwasi na ye na ndenge ya bolingo po kozonga mosusu ezaka oyoki kanda ya motu po asali yo mabe obi asali bana na yo mabe nde ozongani na mwasi okozonga penza ya bolingo ke nayini yo mamoi yo moto detruire vi na nga oinfluence nga na boyeboye mpo na boma libala na nga kozonga wana eza kozonga ya délivrance eske kozonga wana ezali ya délivrance epui nalobaki na étudie ye naki na étudiaki ye nalobi sikoyo ozonga me male nalobaki zonga azozonga te ok yo oyebisi azonga me ye azozonga te azozonga te alobi na ngango te nazoprépare siko mwasi na yo ya ndako ayokaka yo nazoprépare po lokola si akotaka nzela kobimisa te azokaka
kuna susu beda o abima o boye ba ko bin ba ko ba aventurier est-ce que makambo na boye to na kina yidi tena ndonga le akokate alobi azogonga mais Kona zela kurgela na ko kwa ndezali ke azoluka nzela c'est-à-dire que to angalika problème kuna ko mwata na mwana ke to bima ke za raison po kuswana ki basi baswani baweleli bana mwasi wana boyi bana bazala kuna raison yango wana mponi abimi ba mote raison yango wana kati mais siko pia tukina oya azolo ba préparer zani kasi moni te ke problème ezali ke bolingo ezali raison ya bana pe ezali ozomona ngai kozonga bien ezali délivrance c'est-à-dire moto aboyi eloko wana au nom de Jésus na refusé pe na yini yo ona zongisa na réconciliation na mwasi na nga na bana ozomona yango moni nazoloba kozonga yango eza ya délivrance pe kozonga ya délivrance alike moto ani azosenga mwasi na ye pardon wana yuta na kati ya motema parce que pardon yake aka po likambo oyo oyini bana na nga mais olingi ye toujours na motema mais ka mpo na bana omoni te okimisa yo ye te mais oyini ye 50% ka mpo na bana yango omoni kozonga te ozozala ka préparé ozomona so alobi na ngai ok loko olobi nazonga na kozonga siko natuni ye napesa yo combien de temps 1 mois na miki kutu koyebisa ete nga mpe nazali naza mwasi kitoko mingi te bazotuna nga bazopropose nga me nazoboya parce que nayebi ke nalingi kozala gauche à droite te mpo naki bato bapesanga bakombo yazalaki boye akomi na boye nalingi yango te yango navandi mpo nayeba te na récupere mobali na nga ntango yo ozoloba na nga na kozonga na eke makambo nyonso na promete yo na kosala siko ngai mwasi oyo officiel namonaka mobali préparé mpona mwasi moko ya makango eke ngai nakozwa valeur ngai nalingi ndeke lokola nasi nakangi yo olobi na nga nalimbisi yo nga mpe nalimbisi yo automatiquement otiki ozongi na ndako mbala moko na biloko nango nyonso naso oyebisi nga te nazo préparé nga na komonaki opesi nga valeur mpe ozobanga ndenge ozoluka nzela ozomona sikoyo mbala suka bosololaki bozwaki décision ndeni yo na ye bozwaki décision yango wana nayebisi yo ezali ke nazo préparé nasi nayebisi yo nalobi na yo wana kaka yango na kosala sikoyo kan oyebani te sikoyo na boye mwasi amona banini ozomona eza baproblème moko ya minene mpo nayoki mateya wana nde esali papa makambo ya boye nayoka yango naza na somo ya makambo éducation nini te bana bakozwa pasi mingi mpona bana mpona bana nde eza pasi me ndeko fo azonga epuis mwasi wana tel que yo bengaki ye deja oyebisi eke ozalaka mobali wana azalaka mobali na yo fale abenga na ye kuna me ndenge ayambaki ye eza mabe mingi sikoyo ye na mwasi wana baboti te yo sikoyo eloko conseil nga na opesa yo ko osambelaka no oza chrétienne bitumba mosusu yali ifo kolela kaka pa nzambe mawa na ye etouche mobali omoni mama mosusu abengaki nga abi paster sambela mpo na biso barefule biso mpo mobali leo tozali na Kinshasa azalaki malamu banda ya poto akoma ndumba moye te prière ndenge wana kaka bandoki bato basala mosali na nzambe asala te mais na prière na yo soki ozolela mawa na nzambe ekita likolo ya mobali mawa na nzambe ekoki te fongoli ye miso aye kozonga azongeli famille na ye surtout ndenge ozobaka yo moko ozose reproche eloko te parce que mingi alaka ozomona kaka mobali azwi décision okende me yo oyebi te mabe nini yo osali ye na ntan nyonso bozalaki na ye ozomona parce que soki moto azosamba alobaka kaka abendaka couverture kote na ye mais biso toyokaka bino nde bozoloba toyokaka makambo ebele soki mpe nazwi papa na yo ki akobimisa baversion ebele awa mosusu yali mpe neti ndeko moko abengaki nga azolinga abenga na mwasi nde bavandi na mwasi 15 ans
moi ça sala ka futa kanda côté a contribuer à eloko moko te mbongo moi c'est soka zui atini Kinshasa soka zui atini Kinshasa mobala moni que moi swana zo lekela yepo ba facture nous c'est ça mutuna lui malamu kutu azala te na zanga moko ozomona mona mobala ndengwa na komi azala makambo belé na mutu akomi na raison na ye azaye moko po moi swana zo via famille eza via contribution yo ye na oyo nga na ye na oyo mais soki komi kaka ke mobala futaka yo mbongo na yo otindaka na Kinshasa ocontribuaka na eloko moko te malamu kutu bozala te ozomona donc baréalité eza ebele ntango yo ozoloba fo oyeba likambo nini mobala azo reproche est-ce que mbongo na yo oza kotia na mesa parce que tosala bamariage ya communauté de bien alors tant communauté eza ya bien biloko nyonso to eza ya biso ndeni ya yo siko mbongo no emonana te na mesa ozomona ndeni yo contribuaka te na kofuta boye na kofuta boye biso tu toza na bafamille na kini mais yo soko komo pesa priorité obongisa bafamille na yo entre ta vraie famille na yo eza oyo ya yo na mobile no bosali ya na ndako bowana eloko te donc ozo aide te oza mwasi mabe bon wana olobi bien papa eloko oyo ngai mpenza nazosi reproche wana na kombo ya nzambe ezali kaka koloba eloko mosusu eza obotola ye mbongo ya bana te lo bino basi ya poto anko libala yango bokutanaki obotola ye mbongo ya bana te obloka ye makambo nyonso tu te ezalaka te soki alingi alamba nga na ya na ndenge na nga nafuta tike na ndenge na nga po basi mosusu soki okuti ye awa meme na butu bokolamusa ete alambela ofufu awa ebiso nga nayaki poto na ndenge na nga otuni question moko bien question wana otuni ntango ye alingaka nga ngai nazalaki na bana te sikoyo nazalaka kutu na rege kolere tobalani na leta nde sikoyo ye asali makambo mpo ngai nazwa mokanda na nsima na ye alors bambongo ya bana ezalaki nano lere wana te ntango tokomi na bana bakomi kofuta bana bazofuta bana me ngai naza toujours ka na rege mbongo bazalaki kofuta bana wana nautaki Kinshasa nazalaki na barealité mpenza te ezalaki makambo nyonso na kombo na ye nzoka makambo oyo ye azosala po badosie ya bana po bana baya ezalaki na mbongo ya tax credit ya bana na nga me abandaka kopesa nga child benefit donc ye sikoyo donc mobali afongolaki g te ndenge nalobaki ke fo fongolaka g sikoyo ntango bapesi nga g bato baloba makambo na ye ezali mpenza mingi ezali bafruite ya responsabilité sikoyo ntango ye moto abandaki kozwa mbongo ya bana ezalaki ye nga nazali kozwa eloko te makambo nyonso ezalaki na kombo na ye ndako na kombo na ye mpo ngai naza na rege ye sikoyo azwi asalika na bana clem moko na bana na ye moto azozwa mbongo mpo ye azalaki na job seek allowance azosala part-time po housing benefit etutaka ndako juske aseke bakopesa nga mokanda ndenga na rejoindre bango sikoyo ye moto azogere mbongo ya bana ye moto azogere bambongo ya housing benefit po housing benefit ezofuta na banke na ye po akendaka kofutaka mbongo za landlord sikoyo ye moto abandaki kogere bambongo ya bana eske nga nde na kotuna ye ye abandaki kopesa nga mbongo ya tax credit ye moko abandaki kozwa yango po abandaki kopesa kaka child benefit na bana mibale na mwana moko ezalaki 25 livre mais tax credit ye moko azwaka asangisaka na kampani na ye yango abandaki kokala badossier mpo bana Kinshasa baya wana ayebisanga te ozomona sikoyo ntango nga nazwaki mokanda wana sikoyo nde ye alobi na nga alobi malamu orejoindre biso na clem po nakokai mpe kozala mpe nazala na nga na clem na ngai ye mpe azala na clem na ye mais na rejoindre bango sino bazofuta biso ka ndenge moko mpo bayebiki toza mbongo ya couple ozomona ye moto azozwa yango ozomona soki nga nabandaki kozwa yango ndenesalike mbongo ya bana nazwa ma ezalaki na maboko na ye ye moto nabandaki kotikela ye bongo ye apesaka ndenga pourkui ye ake kolanda lisusu abima akendeka basi lisusu basi wana bazolakisa ye bambongo po ayebiki mwasi na ye ndako aza na rege azozwa eloko te sikoyo na nyonso wana eza eloko nini na benasaki ye wana ye nde esala pesa ngata mbongo ya bana otu yango moni nazoloba na makambo na ngai soki moto nyonso ayoki eza mpenza eza contraire na basi oyo bavandi na poto
Ouais, yo za ka exception et quand na yo ezo senga olela minima wana nzambe nga pe tant que mosala nzambe na kobondela pona ngo bo ba émission de to so ba to enregistrer ngo ko permettre ngai ko motangi ko mote to publier ou bien tika la secret nga na yo poko ko toucher pe bato mususu ndana lingi o publier yango bato ba yoka mais kotanga kombo na ngati te kombo no ezate côté bandela kombo na chakite on publie likambo oyo bato bayoka mpo bazwa leson mibali oyo babimaka na ndako basala makambo wana sikoyo tokomokende na suka otikali na 5 minutes conseil nini okopesa mobali na yo akimaki na mibali nyonso baokima basi mpe conseil nini okopesa mwasi oyo abotoli yo mobali na basi oyo baoyibaka mibali ya bato na conseil oyo nazopesa mibali oyo bazobotola mibali ya bato basi oyo baobotola mibali ya bato basi oyo bazobotola mibali ya bato nzambe akopinire bango makasi mwasi soki ayebisi yo ke wana aza mobali na nga yo nakisika po ogaye sikoyo asali ke apesaka ye bambongo mpo yakanga ye nzambe akopinire basi wana makasi vraiment kolela ya mwasi oyo na bana ekozwa ye ozomona basi wana batika conseil onga na kopesa basi wana bango eza bongo ke batika kobotola mibali ya bato sikoyo message nini ozopesa na mobali na yo na mibali oyo nyonso bakimi basi na bango likolo ya bafitilité mibali nyonso oyo bakimi basi na bango na infidélité bakimi basi na bango na ndako basala barejoindre basi na bango soki mwasi wana aza na besoin ya mobali na ye eza na mobali mosusu abimi mpe mwasi alobi ke lokola abimi azonga lisusu te conseil oyo na kopesa soki mobali na yo abimi libanda eke oza na besoin ya mobali na yo na motema malamu zongisa ye na ndako soki oza na bolingo na ye zongisa ye na ndako mpona kooloba teke bazongisa bango mpo mosusu akoza balobi na ye ke mobali alobi azonga me akobaluka mpe alobi te azonga lisusu lokola dimaki akende libela me na basi oyo balingi mobali na bango aza na besoin azaka na makambo ya mobulu te bazongisa libali na ndako mpo abokola bana malamu mpo bana na mboka bakomi kobeba bakomotia bato bambeli éducation ya bana ezaka mpona mama na papa ozomona bolingo oyo bino bokozala nango nde yango ezokende na bana ozomona conseil oyo na kopesa yango wana en tout cas napesi nzambe merci ndenge obengi biso bandeko nyonso to bazolanda biso tokobondela nzambe asala grâce mobali na yo place ali loboko na nzambe kono touche azonga na ndako mpo ya mobali na yo bana bana posa na ye e nzambe pe atouche mwasi oyo abombi mobali na yo nzambe alobela ye mpo ayebaka azosala lisumu atika mobali wana azonga na ndako baparent nyonso to batiki bana na bango bakimi bandako likolo ya bisengo ya mokili to likolo ya bambongo. En tout cas, mateya oyo to témoignage ya ser na biso te ya bino. En tout cas, merci mingi kimia na nzambe za na bino. Na yebite so oza na message ya suka koloba avant aussi ça. Nazo na message ya suka na loba te papa. Na bini kaka o kombo na ngai di mate pe numéro na ngai di ma devant public. Te ko bi mate. Ka bisono oyo e bama. Ouais. Kombo na ngate pe numéro na ngate. Wana problème te o mona ni numéro na ni kombo. En tout cas, merci pour la confiance. Nzambe vraiment peso makasi. Nzambe na lola oyo akela libala a restaurer libala na bino. Nzambe na lola peso makasi pe nzambe na lola ki no toucher mobali na o place azali. Yena mwasi wana ba bebana tourbillon kota, boulangani kota, bokesene kota pour mobali na azon anandako. Donc to lobi bon na komo na espresso. Amen. Amen. Merci. Merci papa. Bye bye. Bye. Bandeko bomwandi ndeko mwasi ndenga bengi pona ko loba basi kaka te bazobenga na mibali pe ya ba gigolo ya ba Mario bali. Alors ceux qui yo zali na catégorie ya mibali ba kima basi na bango pona plaisir to po ba ke no oke kota ki Mario kota ki gigolo ndenge moko aza na Londres kuna mibenga ka pasteur aza Mario akota libale pa mwasi eza mabe mingi parce que kolela mwasi eza bien te. Donc mobali nyonso to ayebi akima mwasi na ya tika bana pona ba plaisir pona ba futa kembongo pona ki gigolo. En tout cas oyo ezala interpellation. Toza bon na Sentinelle TV
na programme il y a les messagers Proverbe 30-30 tous les carapés chaque mardi, chaque jeudi à partir de 22h à 23h na Facebook il y a pasteur Songo Didier puis chaque dimanche tous de 21h à 22h live na Facebook il y a Songo Didier Songo Bengabiso 0044 79 4 00 86 278 ou bien un deuxième numéro 0044 74 240 23 933 et ça peut numéro ya WhatsApp nabiso imo nzambe akolobela vraiment nzambe abatela bino pona ngongo to succès wana baba fona